Mystère, pardon, non, pombe na yote, oza mba yunga. Puisque tu kenna pombe na you. Basamba ni. Zelana, olobini. Tena tuninga na yebi yo. Comment yo yebi mutute Zelana mi oyebi ngawa. Masinga na yebi nga bride na yo ngate. Na kumbuna nga d'abord. Ne change pas. Et ça mystère wana yo so be na kumbuna ngesa unix. Olo baba bêtise te sika ba basali ba alors tout vont le réalité bien on na yebi yo te papa ça qui peut papa so pe maman na yebi te na bengo na canal bon wande nanga yo mo nanga mystère kosi o wana na misabati o kusanga so ngana prometa yo mystère o mo sanka nyonso ya geza nga o bisu na tellement na kini mystère ozong en zéro na inga to souffre ozong en zéro ngano to kuboya na kati ngana yo to kozanda kumba tenga jusqu'à la mort to jusqu'à mort ngana yo papa so mais c'est normal pour ça mbayi nanga ndako yo to kumisa kelelo na komi na za masona garantie ndako ngam na pesango sinya tinga na sinyango. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp +243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mbote, la nini sobolanda kabiso na kati ya notre chaîne Chebiso Télévision na émission ya malamu ya kitoko bandeko nyonso basepelaka nango bo voter yango bolingaka yango boyemaka yango bo partager yango na bato bo betala lisolo par rapport à notre émission ya Bravo Jésus. Ils émission mo trop spirituelle oyo tulinga yango mwa mingi parce que ezali lelo oyo société za kobeba mais à travers émission ya Bravo Jésus bato beba comment comprendre comment les mokezo marcher. Je crois que Christ Jésus avait déjà prédit cela par rapport ya ba événement to komonaka lelo oyo que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 24. Nous comprendre la réalité marche puis prophétie à Christ à l'obaki baniko s'accomplir malembe. Merci na collègue Soumassia pour la paix malabomoy, merci à notre DA na régie et puis si on a Naturel Mwanza aussi Naturel Mwanza plutôt nzamba pambola yo et tout le monde encore une fois na caméra tobo salité na j'espère qu'à Chama et puis sans oublier ingénieur Guy Mouteba kola pambola skozali. Et puis, sans oublier notre jeune frère que j'aime beaucoup, il passe à moi, na kombo ya Israël Monzo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis pas seul aujourd'hui, je suis avec un grand homme de Dieu, je crois. Depuis 2026, je crois, c'est la deuxième émission, tout ça, en tout cas, aujourd'hui, Naningaki, tout ça, parce qu'il est venu avant, et je voulais qu'il intervenir, monsieur Oyo. Il s'agit de qui? Il s'agit de l'homme de Dieu, Thomas Fabien Poy. Mbote. Deuxième émission. Deuxième émission, malgré Oya Liboso, nazwa ki ba eko par rapport ya ndeko wana, ou alobaki tokoma ba orgueil. Ah, ba eko. Ils ont mis la qui yo? Ils ont qui? Ah, ok. La tondika nzambe parce que nzambe akumisami. Ah. Gloire soit rendue à Dieu. Bonne santé. Oui, santé, ça va. Na rythme, il y a bon nzambe, ça va. Ça va, ok. Merci beaucoup. Je crois, nous sommes là avec notre invité. Mbote. Oui, Mbote. Comment on a dit? Kasoma Obreda. Kasoma Oui. Obreda. Ouais. Na portugais. Yeah, obrigado. Oza Moutouya. Oza angolais? Non, je suis pas angolais, je suis congolais. Oza congolais? Yeah. Oza congolaise, oza congolais. Ok, je suis congolais. Congolaise, to congolais? Congolais. Est-ce que vous avez quoi si mais ba propos nos loba tu es par rapport à n'enge to zaleli ya mozo ba que nous a congolais? Non. Parce que moi je te parle à que ton état qui oyo boza nango. N'était ce qui a des fois qu'on peut tutoyer yo. Non. Oui. En fait, congolaise. Ah, d'accord. Okay. Alors, il faut... Hein?
Monter que le bien, ça nous fait bien ma casse. En tout cas, ils ont vu pour l'émission. Merci d'abord pour l'encouragement de venir d'abord pour parler de ma je crois, et puis ça même sauté, peut-être nous sommes au Sony, mais quand même ils ont je crois, malgré Nengozali, quand même ils ont payé. Oui, j'ai dit. Au sein de la paix. Ok, au sein de la paix. Ok, on appelle l'église au Chopo Frand. Oui. À Théopé le Bazobi, Alléluia, Amen. Pourquoi pas? C'est ça. Ça va, ok. L'homme le dit. J'entends prier. To sambeli. Kolo Yesu otondi bolingo mingi. Seigneur to tondi yo. Pona moma oyo. Adonai. Biso yo nakati elanga na yo. Seigneur. Yo nde kamba biso. Nyonso ekoleka au Seigneur. Que ton nom soit élevé en ces lieux. Dieu tout-puissant na tiki équipe technique na maboko na ainsi que local oyo. Nyonso ezala gérer na nguya ya molio mosantu na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Olbi amen. Amen. Ok. Bon, d'abord merci pour le courage na yo. Yaouya awa. Mais habité par rapport ils a pas de manquement. Olingana benga yo maman, soit na benga papa, soit na benga yo mapa to pama. Non, il faut bien nga maman. Atunte na ko ngote hein. Permettre nga on bengelo pardon. Non, il faut bien nga maman. S'il vous plaît, en tout cas au souffrir ninge na benga yo. Hein? Mapa. Ah, pas comme ça. Moi c'est maman. En tout cas limbisa. Yo ni mana wo ngana obenga. Yo moko nengo miyebeli. Miyebela bon pardon. Il y a difficulté hein. Il y a difficulté. T edenga s'il vous plaît. Obay ko monan. Obrigada. Obrigado ya. Obriga. Yeah. Ok, bon. Moi, la préférée, c'est Obriga. La préférée, bon, d'accord. Ok. Problème, ni au qui sont bango, aux en a besoin. Ok. Votre solution. Merci. Et mon problème, Isaboui. Na mona ki na mikoro, ni bikina ranjon ngamo ko na bandengi na ngamo ko et na moke dans une solution rapide. Yango na yi a vraiment. Hein? Tout ça ngama bino po et qui est un peu rapide. Comme dans un oui ça il y a garçon membre. Dans un femme d'affaires et dans un femme d'affaires. Et dans qui na Luanda et na ça va faire on va tika ba kabelo, ba téléphone. Donc si na bien qu'on a kin pour hein, ba para bazan kin ya. Nous na kina ka ba faire non. Et tomba mais ko tika bilo ko vers na lufu. Na kutana jeune membre. Vraiment na ko bombaté a touché mutima nanga. Puis à la bon elle commence dans se sentir que maquillé sali il n'a pas droit il y a aussi ça va pousser nanga. Et na kutana jeune membre s'appelle Mister. Na moni façon d'être négé a voté comme moi bah au pire wana na lufu et vraiment moi ils a besoin jarté. Quant à moi habite non na pousse un peu na garçon yo na miko sosi des ala kaka. Na pousse un peu na yé. Il na salué a personne kombo linga pena se présenter et na sepele na dette ba façon c'est que ba kupene o katana et ba singli mo ya pembe mo se sentir singli mo be changer couleur ba façon vraiment impossible. Aussi sentir et garçon ont souffrir. Mais quel peut ko aider ko tel ça y est et na sepele na yo en coulisses en travailler. Na sepele na yo to zana yo to vivre na yo. Ça dit mutani ko aborder mutu on y aborder moninga ils mapa mutabani ko aborder mapati hein maman na sa maman brida za maman za mapati papa te limbisa ngai en tout cas ndenge yo mo lingi mi lobela mais ngasko na kokangonde te sko souffrir o nga na obenga yo mais toi accepte les c'est toi balikamu na yo ko comment to benga te brida na kombo langa sa na kaso ba mapa là c'est pas bien ndine meke ko solse acceptaki. Oh non, mais qui même pas accepter ngai. Accepter la façon dont on a zaleli. Les garçons on a mystère. Les garçons. Oui. Yé mon comme des mystères. Mystère. A coûté pena mystère naï. Toi qui n'as pas bon. Pardon. Mystère a coûté na madame Obreda. C'est moi la personne. Mystère parce que mystère c'est quelque chose, c'est mystère. Oui.
Et c'est l'homme moko na évité l'homme de Dieu. Mystère. Invisible. C'est le mot invisible. Et le mot mystique. À côté pena mutu moko mystique. Nga de ma part akuta na bonheur oui mystère akuta na bonheur pour na bonheur vinaye. Donnez celui qui trouve une femme. Trouve le bonheur. C'est moi oui. Siko mystère akuta na mapa le bonheur. Christ. Nga na bonheur ya mystère wana. D'accord. C'est ça. Mais qui ko yebisa ye a accepter ngai. La bi façon na moni yo ba au pire la ba niveau na c'est pas bien aux arcades. On a kana kini na ko kamba on a nga mbongo ko kana lof et ça ne va au pire oyo. Après ça ba adresse na bango il paraît Aza perd des enfants Aza pena moi si paraît et na meka epe ko accepter makambo ya bisenga ya accepter nga non tozi ba au pire on il paraît atiki on pas camarade de mon biotika ba au pire on donc meka ko ta ko zumu to ka to na kin na telle position na azonga el sunda côté ala la palanga avec ko changer habillement na tel temps de santé na yé pour azaki peut d'habillance couleur de côté autant mobile le beau garçon mais façon d'être mis habillant na même na ba dispenser ba pesi ba traitement et na oui na pini marché so mbele bilamba et oui na pesi ko bouyer ça moi chino yo benga e mo ta c'est le téléphone mo impossible papa ça passer hein mo ta c'est le téléphone mo ils même pas aussi senti que va pas souffrir ba jali et na sali o muta salaka et donc à ça là une semaine pananga et a informé moi sur le téléphone que non je suis quelque part et il va faire la copie de Candiza comment se passe c'était pas bien qu'il na louf non c'est ça ndi na bon c'est garçon wana mais na condition on la pesa qui a pesa na pe bolinga mingi na pe que condition ngam mingi condition moko boui il fallait ngana to za isika moko et puis ça va raison moi il y a moi sinaye ou non je suis avec ma femme avec 2 enfants bien sur le sang so yebi sangango na yebi ko za moi si hein tout ça ndeni amiko ngazo ba raison bi non puis c'est moi il faut se commer ezabat bo kamayo o komi boye en faveur nanga ngam na pèse maison na fout ta maison na je crois $200 na ça y est maison d'habillement et mina a commis pendo comme mobile pendo ko senti oui on dit même pas façon azili a commis mobile na miso batu et ba commis quoi apprécier ce qu'on a lingate et on a ma boy on na bongisi hein azaki ne tomo impossible. Tu peux pas imaginer tant de garçons avec non nga na soigner na bongisi et ba fimo pour nga na kazu wa mabende ngo breda na za zuwa jusqu'à la fin o baba boza lion oko mena moto pona mobali zangai ndina na non linga même pas na pese ba continuer mon kona mo moi cité a continuer bo sona moi sini wanda ko pas ça moi sini na couture na yeso disons tu es dans un deuxième bureau. Et oui, na ça non nga ko deuxième bureau na ye na deuxième bureau ya sala kande pour bazala type sauter les peu face fiango ne pe mawa et abimi sanga ndekone na pas moi si wana OK abimi sanga ndekone et moi si pas yebi kenga ka ndekone et quand nous avons mimi facilement oui il dit facilement oui besoin de ma passe moi boyo oui bête na ka chaleur na me ka kosa ata bona sala bozo ko kati atelo ka maline ba me pas bimisa 500 fazo ko kati o ba yele gratuit ba provision nyo son ndako ba côté les congélateur ba changer ba longoli ndako ba tol ya zalaki et na commis ba côté ya bien ya VIP ba so kamwa bongo et yo on ya pas ko isolenga même pas dans limite et en plus c'est ba condition que nga funa zana mwesi wana ye ndako moko du temps on comprend le garçon té comme mon le cola et ya comme nga ça va avancer que ya ko ça le quoi isolé nga pona na sali ya zala impossible et on a coquité ne ko bon ah ouais pardon Sambali Obreda yelo mozo Obreda ya limbi sanga quel genre d'aventure où il y a na ça pas l'aventure comment ça sanga non et des soirs zondi qui n'a pas na yi hein aujourd'hui même na paix pas yambela yo ba 10 appels manqués même appel vidéo et comme akenda ko bomba na je sais pas so angini et de dire dernièrement na bengiye ezaki photo bimama ye
Ok, moi, anniversaire camarade, n'a pas boyé. Ok, n'a Après, quand on a eu ok, oui, na télé, ma cousine, mystère Oyakati. Après, ça n'a raison, non, non, ma libéré, non, na libéré, yo. Non, ma libéré, attends. Alors, on a 4 téléphones. Et l'écrit quelques secondes, on a télé, on a arrêt de bus, et on a bien, on a yambi la fille. Avec opportunité, la fille a tout nanga, aux anan. Le téléphone, il y a un mystère. Et la fille, aux anan, pour une dérangement, boy. Ça m'a étonné. Oh, est-ce que moi, j'ai dit, comment? Téléphone à mystère. Et la fille, ça peut-être moi, mon bal, c'était peut-être encore calmé. Et fille de mon taille en bien, mon papa. Est-ce qu'ils sont là? Bon, on a habité, on est toujours là-bas. Et ça normal, t'es? Non, moi, c'est comme si mystère comme ça, quand on a comme il peut isoler, le quoi a bongi na ye, le quoi comme une position, et à ce qu'on appelle botan, peut-être comme il peut isoler, il y a une décision, il faut dévoiler secret pas moi si na ye, et bah, il y a bazana, l'équipe, bon, c'est moi. Si bah, comme bien bon, bazana position, au bana, moi, on est qu'autant à même pas. Si bah, on a autant à bon, zanga. Si on vivre à vie zanga, bah, on va bien zanga. On a encore perdre de temps, on a persisté pour rien comme ça. Non, non. S'il vous plaît. Ok. Merci. Bandeko, bo souffrir biso na boye. Congo ezana makambo nango, tozana problème na courant. Soki nza mo pa mbola on fiske, iso monsieur c'est sakayo. So me so groupe à monene makasi ba groupe tous les 3 groupes au bêta na mamto yamba. Soko osunga biso so me so groupe ya monene ya makasi. Yego sa biso bien, yo mo kene osomba otikela biso. So po osunga biso ba ça ata 3 ata 4 climatisés pour toi na moko, nzamba za te opambola yo. Merci beaucoup. Donc pour moi oye, pourquoi pour les gars maman pas moi si na eto ça est que mobile na yo nga vivre na et pourquoi il n'aura pour nous qui non pour moi si déjà ma présidente qui on n'est pas moi si que yo nous ali Déconnaille. Wan déconnaille. Cousin abai cousin to cousine. Na mi balé Cousine, il a présenté na cousine. Hier baki na moi c'était deux cousine to balé cousin. N'habite ça qui dit on est quand à moi n'habite faut présenter na cousine. En kata yo. Oui, quand à moi. Mais na limite que kata mais kata yo n'habite qui a présenté cause cousin. Oui. OK. Ndoye nango awa. On dévoiler secret. Mais dévoiler secret et comment singala qui peut moi c'est vérité. Parce que comment on néglige ngai. Mais au préféré les gars awa. Oui. Pour dévoiler secret ba non pas moi. Ba yeba. Il faut moi signer pas mié bela. Amié bela. So pas moi que ay simbité avec façon ya ko qui me la pour un mystère to kabonati. Bon kabonati. To kabonati. Merci beaucoup. Merci merci Mapa, merci. Papa m'a pas dit dans zoboyati. S'il vous plaît. T'es souffrir. Je me traite pour nos à l'aise. Dans ça pas problème ngo baxna sous beaucoup de temps. Non non, limbi ça penza. Obrigado. Yeah. OK. L'homme le dit. Papa Eric. Mais évitez le balam. Seigneur Jésus. Nazo sosola malamu pourquoi ba mongo avant pesa sango ya likamo bofa belela loyaka e. Ndeko. Papa. O lobi oza nani? Ndenge papa Eric abengi mapa to oza nani? Naza maman, naza ma papa. Maman. Oza maman. Oui. Bandeko balimbisanga. Au code déterminé biso au moins 3 parties au considérateur et baki muto aza mwasi. 3 parties? Oui. Et ça pour un temps? C'est quasiment tout le temps. Pour déterminer que muto aza mwasi. Ils ont au moins 3 parties au toko yebaki au mwasi. Ils sont différents na mobali. Premièrement, première partie, ça non, façon de parler langa. Ils ont lorsque nous avons fait. Des parties physiques. Au toko mona na misu sanki koyoka. Sabo yoka. Regarde-moi bien. Figure nangai, ils disent on tient un garçon, ma fille. Figure nangai non, premièrement. Deux. Façon nangai, n'est-ce pas? Il y a des petits sous comme on dit, façon nangai, peut-être nos collègues vont aller, s'il te plaît. Façon on dit ça. Et
Parce que olalisi misu po obima mwasi. Non, misu ezaka boye. Eza ndenge mutu eh. Ah ok. Misu ezaka ko bato ki po bima mwasi papa. Eza façon nga eza ndenge na. Nga zo c'est la réponse après na avancer. Ah oui. Ngambo ngimbi na za vraiment na za fille no yebate oyo kakula peut-être no yebate. Est-ce que yebi que question na tourner ça par rapport na yote? Eza universel na bi opesanga au moins 3 parties otoko yeba ke mutu aza mwasi. Na bi te yo. Merci beaucoup parce que réponse est zate. Na koyi koloba? Koloba? Bongama, naza poso yamba ngo bien. OK. Selon la science, ndenge batangisa biso ndeko au brigade. Yeah. OK. Selon la science, ndenge batangisa biso. Tobi ke mwasi aza muto aza constitué et loko ya liboso tolo. Il faut ezala. Wana iloko ya liboso. Ya mibale fois za na sexe eza femelle. Parce que toi on a deux sexes, toi on a sexe mâle na femelle. Ya misatu il faut la capable ya ko porter pe semence kati nepe o ko mema mwana bimisa ngona mokili. Oza sûr que na trois choses wana oza nango. En fait, nous quoi bandisi. Bon moi si nous ska apporter chez moi pour les boumé. Oui. Moi si nous ska apporter ngo. Oui. Façon nga ce que ils ndingi ngai. Ou excusez nga pena place wana. Trois choses. Obimi na planète mususu ndeko nanga. Na sunga libisaka na kenono direct. OK. Obimi na planète mususu. Hein? Na kati ya mokili ndenge ezaka boye, hein? Mwasi esengela azala porteur de vie. Vie oyo. Bache semence kati ne amemi yango pe abimisi mbuma lobi. Wana nde wana babengi mwasi. Il faut azala pe capable pe ya ko gérer libota. Wana babengi ye mwasi. Mais déjà nanu premier signe na moni nanu ndengo yeboye we na ko panza libala ya batu. Obi le roi infiltré obimi de quelque part oye kokota pour s'imposer mais ezo simbate. To solanta ke batu ndeko nanga. Yo mo mona teke o forcer makamti o sala boy. Non forcer makam comment? Mais oui ce qu'on est panza libala batu. Libala on a kuta ki on a bon état on a panza. Anteke batu amukile senge to sunganaka. Noki olobia oyebi nzambe osambelaka pe osala makambo nyonso ndenge nzambe alobaka pe noki ntango na sisi prière pe agangi amen. Yobi amen ya voix na yo. Oui oui. Oyebi amen so elakisi nini? Elakisi esalema lolenge olobi. Siko biso to prier en fonction ya liloba ya nzambe. Siko liloba ya nzambe pe epekisa lolenge makambo ozosala. Émission pe na oka papa Eric na oka posa na salaka makambo ezaka na identité na ngate papa Eric. Bande ko balimbisa parce que il faut to sunga ndeko na biso. Peut-être ya yebite kaza lokoliza côté ya mabe esenge to sungai. Limbisa nga penza parce que eza lokwa na okota na kati intimité. Pe baboti balimbisa. Tango pe bokendaka na intimité na bino. Ezalaka lolenge biso nyonso tokendaka. Ezalaka bon point te. Ezala bon ya mobile nganga na mwasi na ye. Surtout que ça maka bon. Yesu faya. Ndeko brigade. Oui. Dobike tolingio mingi. Ngape ngibio mingi malgré tout nde. Kumokela nga ba boye. Te na okela no ba boye te na be naza no direct. Tolingio mingi ndeko brigade. Pe je suis sûr kombo neza ya yote obalusi yango ko balusa. Kombo nga te comment papa? To solo la yaya. Eza kombo nga. Nzamba lingio mingi. Ya.
Ninga merci. Bape ninga ngai Olingaka ye. Ninga ngai. C'est pas pour rien apesa yo kimobali. Oyo zo négliger wana. C'est pas pour rien. Ayebiti nani na pesa la oyango. Lolenge boy, lolenge oza boy, boza combien la famille? Non, on va répondre on va mais simba parce que OK nanga ka bien ti. Hein? Mais moi na caresser aux atteints. Il faut na que nos droits au bit. Caresser na comment aux hommes qui na yeli pedi solo awate, hein? Oh sa majesté hein papa. Que nanga bien poto que. Na zape moko ya ba voix pe ko trouver lo lumière na makambo zo mona yetungiso wana. Trouver linga pour nos solution. Merci. Première condition ezali abandonner nzela wana. Wana zani dekono mobali. So zongi na kiyo. Omi santi ke yo na ibo ndenge moko. Ceux qui peut-être s'attacher que pas na yo eza cause ya atuva ki on a ba moyen. Mais na logique ya makamu na principe ya mokili na univers ndenge ezali. Yo na tolo yepe na tolo. Mbanga pe bo mandefu yepe na mandefu. OK mabi. C'est-à-dire na tika na ka bongo pas azaso ngobati so na. Tika ya ngobongo. Webi eza cause na yo. Webi eza cause no nde basi ebele bazotula. Papa cause na yo. Oso basi ebele tu basi ki bazo se équiper bon équiper bien te. Moi s'il faut se équiper yo moko très bien pour ba se piana yo. Hein? Si bazo c'est propriété après tout papa. Ko pesa nga faute te cause nanga. À cause na. Ngana ndo soigner bango. Parce que nongo zaboye yana bato ebele pe yo influencer pe na kati ya mokili oyo. Bakomi pe lokola yo basi lelo bakoka susu kovanda na kati ya nzela ya bomwasi te. Bako kovanda te c'est-à-dire bakomi comment? Kasi Seigneur Jésus. Non, ça va Thomas Fabien. Je crois beaucoup pour Thomas Fabien pour les léguer. C'est la toute première fois à la étape à Salaranango. C'est la toute première fois. Donc ils ont passé le rôle à moi, collé à moi sainte. Ils ont tout caté bon. Comme hier c'est décidé, Babengelaye cet homme vivre engagement à ça bon bali à respecter en côté on a besoin pour qu'il moi c'est dans quoi mon surtout ça quand ngi hier c'est invité monsieur il t'a sauté ton sport publicité plus maintenant to zoma obengela ngai afana modi vi na ye wala mo c'est la kata kamo te ni ça c'est ni ça c'est quoi. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Mike Moukadi, Chic, directeur général de Chebiso Télévision, également promoteur de l'orphelinat Bravo Jésus. Où ils ont mis la commune Yamatete quartier Viaza numéro 27A. Mesdames, messieurs, naye lisusu et pas inabino pour remercier bandeko nyonso oyo bazaki na biso longo na debi à année 2025 peto ke na suka. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 27, aux yeux de notre Père, voici la façon de pratiquer la religion, c'est de prendre soin des orphelins et de veuves. De tout ça qui n'est qu'à wana ya ko fêter ensemble pe ko sekisa bana bitike ainsi que ko sekisa ba veuve ba mama na biso oyo batikala sans soutien, raison pour laquelle bandeko ba bolingo na sengi na moto nyonso ya moi oyo alinga ko soutenir ba orphelin de venir en aide ba kolia komela pe kolata na fin de l'année ainsi que de maman veuve moto nyonso ya motema malamu moto nyonso akoyi kokota likambo oyo o contacter biso na plateforme na biso na to peut soutenir biso directement na M-Pesa, Airtel Money pe Orange Money na ba numéro oyo zali affiché. En tout cas bato nyonso balimati na agence bo benga biso na numéro zali affiché bokokota en contact na papa Chic Moukadi ainsi que na maman Lydie pour te soutenir bana oyo ba fêter malamu na fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. obengela ngai afana modi vi na ye wala mo c'est la kata kamo te ni ça c'est quoi.
Merci Bandeko Balandi. Tout le monde sport publicité ya Orphelina, bravo Jésus. Otozana via za 27A na commune de Matete. Vraiment Bandeko basi mibali bayaya pe bale kinyoso oyo lingaka miko yoka ba cri ya ba orphelin so baleli okia ka mba mpona kosunga bango to sengi to beti mbela na mutu nyonso. Mbela na batu nyonso vraiment. Yana maman moko bana ngaki ozoka charge à mon mo futeke minerval. Mais je regrette pourquoi vous salez en côté tout comme n'attend il faut foutre bala minerval vous salez en côté n'entend mais vous en pas pour la bino mais bien que moi marché bien papa vous savez publicité moi pour le bashi jusqu'à présent ils en ont nous to bombi yango non to maintenir yango non noté mais rendez-vous année oyoyo ton rendez-vous autre yan lumbashi mais moi na date et bante mais ba sport beaucoup mon yango et nzamba vous en até vraiment comprendre bi que vous avez vraiment la poste na biso voilà na ibi mais beau souffrir non bongo et bon on a sport au banda bon mais année au kaka année to ko pe la fin de l'année tété to ko maté bon on a sport merci beaucoup au brigade ce qui au brigade ce qui mapa na habité ce qui pama na je sais pas mais au souffrir kaka ndenge nini je crois olim ça d'abord on l'homme de Dieu parce que il na kana yo mais il y a des choses comme ça des fois et puis ça me surprend mon colère sainte le gars a kana yo ndio nango on a besoin de solution surtout toke na stade wana ya solution mais na étape no mususu bis net ngana to aider yo là je te dis to aider yo tout ça non premier likambo et puis deuxième likambo yo to demander to aider yo OK ça va OK mais OK merci beaucoup je crois ndekwango ça commis oui, ça combien? Beaucoup de la rapidement, s'il vous plaît. Beaucoup de la Beauté, papa. Bonne vous savez bien? Ah, d'accord. Sois place au fan. Mystère. Papa, Majesté. t'es fan d'Anano, papa, s'il vous plaît. Au moins, on a été. Non, maman. Mystère, mais on a comment on mystère. Quoi? Majesté. Bon, papa, na ye pona, na za chauffeur. Oui. Na za na posana kota na compagnie yango. Yango mona ki na yaki vu que non pour que na yeba qu'est-ce que nous pouvons faire pour que na kota na compagnie yango. Bon, pas de problème. Je crois problème il y a comment chauffeur na nini ate posi ya yango, c'est pas ça grave. Tant que tu as un moment salaki, ils ont un décollement. Oh, il y a habilité, automobile, il vient de se déplacer, mais il y a un automobile. Vous avez permis de conduire? Oui, on a permis, non, vous avez un camion surtout? Ok. Ça fait combien de temps vous avez chauffé? Ça fait combien de temps? Bon, la bande est déjà depuis 2013. Depuis 2013? Ok. Ils ont solo aux nous consacrons à Bissot. Non, ils ont solo. Majesté. Mais ils ont pris dans le solo quand tu papa, n'a pas compris. Na yaki ya pona magamu susu même. Na so ko aso benga benga na ba kombo moko boye do. Mystère, pardon, non pompe na yote, aux hommes bainanga. Puis quand tu connais na pompe na you, ba samba ni. Zelana olobini. Aux hommes bainanga ba samba ni osala. Nga na yebi yo. Majesté, te na tuni nga na yebi yo. Comment yo oyebi mututé zelana mi yo te oyebi nga wa. Mais singala yo te wa bride na yo ngate. Na kombo nga d'abord. Ne change pas nga. Et ça mystère wana yo so benga te kombo nga ça onyx pakasa. Oh. Bon papa. Oh papa. Mais nani soki nani limbisanga pa nako kaka te. Est-ce que réellement que pour m'taper sur ton numéro na yo ya ndeko afandi yao. Ndeko pama m'taper sur le pédale numéro. D'accord. Ndeko brigada m'taper sur le numéro na yo. Mais papa, na yela ki mara mususu. Mais est-ce que le numéro na yo ne m'taper sur ce Comment pas nga songa na yo. Toujours pas na yo m'taper. Ce comportement on va mais ni ngo sala. Habité aussi ni comme yo sala yo. Yem dem taper sibino numéro. Ben tu mon amour on a trop yo numéro na yo. Nana numéro le tout temps tu le numéro nanga. Tika polo baba biloko mususu. Tu bloquer numéro nanga. O tinga liste noire. Na tuni
Olo baba bêtise te sika bato basali Non, ba la ko bêtise, c'est des réalités, mais on bêtise. na yebi yo te papa na yeli makamu susu mais comment S'il te plaît. Oui, oui. Ça m'a étonné parce que Ngani n'a pas ce numéro, c'est pas ça. Oui, oui. Et maintenant, on commence so asi numéro na nga wapi na so Siko, pardon, téléphone papa. Parce que comme des mabé. Vraie question. Fanda. Pardon, vraiment. papa so beza Pardon. non Non, eza non, eza préparation na bino ko préparation papa ni zana kimiati. Ko bangani. Soit place au Fanda. Moi te faire déplacer. Fanda quitte na pardon. Fanda non papa. Ils ont comme tout ni. Mystère au nga. Bongo na nga bisete est-ce que so comprendre Mystère au ça ni mutu toni nga comment ça mobile on s'en est tout le temps. nga mobile na yo ozo ba makabu ko yo sa mobile lokola nga comment na ko sa mobile Mystère bien nani. oza mo mobile lokola nga na mona mo mobile afandi On change maloba. obenga Na ba promesse on se promettre ngai mystère. C'est toi mettre na yo promettre ngai buda. O ba maloba malamu ke to ko tikala ko kabonte jusqu'à mort. Ce qu'on comme benga mobile. Ni ko mobile pa na yo. oh ezaki O bossa na bête na promesse. oh ezaki sorcellerie Ah, yo nga na peso promesse na bututo na mo mystère. yo déjà si yo vanda na nga boy Mystère. ozobenga nga na kombo na yebi yango te soki mpe papa so mpe mama na yebi te nabengo na kanali Oh, bongo ndenge nanga. Yo bongo nanga. Mystère. O kosi. Otikala komona ete. nayebi ye te Eh. nayeli makambo mosusu naza surpris ya komona soki mwana mwasi so mpe mwana mobali abanda kope nayebi te makambo ya sosala Papa mon mbalo asa aventurier. Yo comme yo benga nga fati yo yebi nga papa. tala natuni yo yebi nga Non, 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 s'il te plaît. Non, non. Oh, papa, ça va qui. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est pour te le cher. Non, non, s'il te plaît, Fana, non. Fana, non, pardon. Pardon, Fana, non. Oh, papa. On s'est pris tellement comment? mais papa nayebi ye te Quel que soit s'il y a un problème, tu dois d'abord écouter la personne et puis après, ce qu'on défendre, nous défendre. Ok, pas de problème. Ah non, pas de problème. Fana, Fana, non. Fana, Fana, non. Fana, papa, Fana, non. Papa nangai. Papa nangai. oh ezaki ndoki Obi comment on a comme Onyx. kombo na nga eza Onyx Comme le mystère que. Comme no Onyx tenga la maman tenga dans vrai Papa, pena. yo excusez-nga. Ngam na vrai Comment job. on dit son empêche? Diana bi moninga ngam na maman Oui, te. je sais non là mbali mbinga. Ngam na vrai. Chocof. Non non s'il te plaît, ngai ko kina na anglais on a te pardon. Pas un petit. S'il te plaît. Ngam na anglais ko koma ngote. Pardon s'il te plaît, hein. Wana bo sa ba blo na bino ba chez na bino ngai ko kotsa ba. Bana sala una Obélix. Tala mobile nanga. Voilà son ngai te. Comment na ba choko fa yebi te boso ko encourager wana salango na ye osala na ba ba c'est ma kansa ma be comme tina ba niveau ya wanga nanga. Na commission niveau. Ok, pardon, s'il vous plaît alors. Papa Onyx, dis la vérité. Onyx c'est comme moi na ye papa. Onyx c'est comme moi na ye kada sine wana. Ye comme les mystères. Ok. Oui, comme les mystères, majesté zaïe. Bon, on a bien. Pendant combien de temps vous vivez en tant que pour nous attaque mobile nanga. Je dis tout ça dans le mois de février non? Oui. Tout que ça dit ngana hier normalement des choses. Ngana mystère on date mi a. Donc ça dit 9 mois. 9 mois. Oui. 9 mois. Jésus. 9 mois. Vous l'avez pas dépassé. Mobile on a ma nuance de tout mais même ma boîte qui voit pité. Ne pas tel ni non le ba faire que pour ça personne le bango le sabat. Papa. Si papa s'il vous plaît. Oui. Namoni peut-être changer façon de commission autonomie. Ça ma benga. Na sali ma benga. Na so comprendre papa si siko oh nyoso so c'est pas ça vous comprendre. Ezo kamu sape ngai yango. Yo so benga maman. Oh benga maman pour ça moi et ça peut-être façon de parler parce que malobe so kima comme on a ndeko mobali. Azo benga ngai bébé mystère donc to fanda na ye to ngana na ye mystère. Na ça na yebi yo te na so boya yo yebi ngawa. Na yebi est-ce que pour mettre yo wanga na sabat. Yo kusanga so. Ngana prometa yo. Mystère au moins sans que nyoso ya yeza punga. Nyonso ya yo ezango brida oyo. Oyo na tellement na kini mystère. Aux en zéro. En zéro. Non, il a tout souffrir aux en zéro. Muni yo kito mata. Moi ba fait moi boss o wanga o kito mata. Ngano to boya na kati ngana yo. To zando pomba tenga jusqu'à la mort jusqu'à mort ngana yo. Papa. Ba vention no sa sangana. Nous comme toi ça ça vention. Webi na respecte yo cette fois-ci jamais marre. Oui ça mamba so. Mamba so nya. Ko mona ngai ba mona keno
un homme marié comme moi. Quoi? Ça la débat, na muninga mo. Mais elle est mariée, je suis la deuxième femme où elle va. La deuxième femme na yo yebi. Nga na yebi yo te, na otikala komona nga te, na sa surpris ya kokuta na mwa mobali lokola yo so benga nga bebe so benga nga peso ki peso na. C'est un bruit d'akasoma lelo na komi ke moi mobali pa na yo. La deuxième femme na vrai faux. Dis-moi. Maman, la promesse de compromettre nga. C'est ça m'a étonné maman na so comprendre te. Ndeko mobali. Na sala kana moi si moko oyo na sakani na. Yo za na moi si na botane bana. Ozana basi mi balé le ba bien. Nana perd des enfants. Moi ça mi balé nan. Obreda. Obreda nena. Et la personne qui question au monde, la fille. Eh Seigneur Jésus. OK. Papa, osamona moi si to samwa mobali na so comprendre phénomène. Osamwa si anani. Mystère septembre. On a tout osamwa si anani. Moi si na yo o mokile yebi, bakama ba yebi yango. Mokile yebi papa yo yebi ba parana. O yebi ba parana nga. Mystère. To yebi ba parana nga. Mystère. Nano expliquer nyos. Kombo na nano obenga na songo wapi. Kombo mystère wana. Ungo wana kombo na. Na tuni kombo so benga mystère kombo wapi. Umipesi komba mwana. Umipesi komba mwana kombo Onyx. Mwana nga fiti da. Onyx c'est ça kombo papa na ngana mama na ngaba pesa. Yo benga bikuto ebinga. Yo benga bikuto ebinga. Papa. So betika c'est normal pour ça mbayi nanga. Oyoki? OK d'accord fana. O sanki tala. Na pika yo so ba so amputer yo. Et pas ngana na suka. O yebinga te mape na bi yo. E kombo sa mutu ko yo tiki banda wana. Nyo ba document no sizapo nanga. E na ebi ndinga osango. E bi ndako yo so kumisa kelelo na komi na za masona. E garantie ndako ngam na pesango. Sinyatinga na sinyango. Elo yo bosanga. E pe ngondi na longa makunanga awa. Noke tina ndako na yo. Le quoi dans la télé, donc tina ndako na yo en réalité, moi sinon yeba bata mokinyo so ba makambu oyo. Et didi, na bloqué nyoso yanga. Osika ozonga poso zelena ko. On est ici. On est ici yanga ko osika owanga. Na musu ka pe na okinango. Pe. Moi écoute nga papa, nga maman. OK, pas de problème. Papa, où est-ce qu'ils sont na yo que c'est quoi owanga. Non, c'est là non. Tous avons solution. Solution comment ça owanga moi suis à en tout le temps. Moi ça ça boy, ya owanga nga. Il faut clamer pour moi. Comment ignorer ça que yoranga? Pour ça na yo ezani n'est pas na ekasi. Pour ça ngeza. Pas na yi. Oui, pour ça ngeza. Voilà. Ngala to tikala ku kabona ti. Et pour ça ngeza to koma nda ku moko ngala yo. Et de moi sina yeba. Ozakana moi si musu di banda des enfants. À considérer ngal quoi, à se considérer que to zakami bali ngana yi. To yebana. Et de na zana ndako na zakpa na ngamoko yeba azapana mbe okabuna bashu. Ayi beke azaka mobile nga ana moi sina bali o asali yazala. Wana décision zo so yo mystère. Mobile wanga. Ndeko to sana clé. Yo ebinga. Mystère na ibote o continue. Moi ko pesa na kandi ngo wanga nga mystère ko wanga te. Kamala so atemi yo wanga nga. Yo wanga nga. Makambunyo so zo lo bawa. Na so na peut-être so za problème mutu. C'est tia famboso te ma ana misa tia famboso. Yo wanga na misa na yebi na so. Tu so pesa ba décision que moi si na yo ayebanga. Moi si to komanda kumoko donc na so muninga na nga mobali na komisa ye moi si na tena na sa promesse to muninga yo nga moi si lo kwa nga peut-être obosani ndeko emsuso obosani to obosani mutu soki to batu bakokana mi bali bali omundo otokisanga otokisanga ne ngokota na yebi atate ngana na problème yo na tuni sa batoko eloko eza tache neza na kata nzoto nga na yebi nga ko wanga na bimi papa na bimi na te pas moi si na yo na kombo nzambe moi yeba nyoso oyo et puis garantie na na ozango na bloquer nyoso yanga ba maison nga na okanga ngo ya bien mais comme ils sont facteurs na lolenda yoko wanga on a tapé ça c'est nga moi Munga, yoko wanga moi si ndako o si la konya se panga il faut changer langa mystère coup de chapeau c'est là papa je remercie ndeko pardon et na bibi na tongi na retour na mutu ko nango na soki zenga na bloquer ngo o landa nga n'importe quoi. Papa, Ndeko, s'il vous plaît. Nous allons placer aux femmes. Pardon. Nous allons placer aux femmes. Pardon, maman. Pardon, Fana. Fana, non, Fana. Ndeko. Ndeko auto bima boy. Pour ce moto a yebioté, a comme ça na yoté.
d'abord émission ambitieuse à Rabou. Tu dois bateau ba la biso ba numéro na bango ba comme na bango. Thomas a habité 2-3 mots. Amna munya wande depuis na banima ba nzambinde et puis na trouble. Et puis na trouble. Jésus Christ. Ndeko Obélix ndengo lobi Obélix. Onyx. Père, s'il vous plaît. Comment on s'est senti pour la souvenir? Parce que maman a coûté un ango. Ce qui m'a écouté ça là. Tout bimata libanda tout seul. Donc, aux hommes on a n'engue nazo linga kutata kulinga parce que nazo koka souté. Na comment sentir étouffement makasi na bitu. Donc, ce qui m'a écouté ça là. Tout bimata libanda bo pesanga ta 5 minutes tout seul na bi. Na ko kati. D'accord, Thomas. Je ne peux pas te reperdre mon T'es au volcan. Oui. Faut faire quoi apaiser. Ok. Ben nous allons en tout cas s'il vous plaît, n'abi qui à chaque fois suite. Bolimbi sabiso so bakabo et tout etango mbangute. Mon la sengi puis aza banide ako muteme mbete pour retourner la question de nini. Il faut quoi faire apaiser tout même au solana de leur l'âge. Tout côté nous causer quoi, merci beaucoup. Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Pourquoi? Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Et là, on y a aussi un so tout ça la nuit qu'on a tout c'est une retenue. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.